La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya kwanya ya linga kamboka na ye. Maître Maloua Billy totombeli longonya. Yone tete ya malili ya ba Congolais. Kasuma ka pona kate. Ernest Mobimba tozali nsima na yo. Fondation Maloua espoir na Congolais. Maître Congolais boya tosima na maboko. Maître Maloua Billy, ya Congo, président fondateur, ya Fondation Maloua, coordonnateur national, tous pour le Congo, mwana mboka, azwili kanisia malamu, pona kosalisa, ekosunga bana Congo, moninga malamu, ayebanaka na tangwa pasi, ya lelo, tomoninga miswe, Fondation Maloua, mosungi ya bana Congo. Maître Maloua azalika bonzamba pesi na RDC, azosala misala ezomonana, tosangisa maboko Fondation ekende liboso. Les leaders incontournables de Luisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Fondation Maloua, Mkubwa wa Mugini, baba mwenye anajua kabula, tena anajua kuikala na batu. Beto sadisa ndi betu bwela ndi maboko, beto zituswa kintwa jina beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central. Beto bangu tuwetu chilobwe, wabilaye, mugana magwingile tatwe, unumanyama, mujimayi magwingile kwetwe, wabilaye, batubenda batubalugila kwamwe, waguliza kamaye. Bajibamba kwetu chilobo chikale mwene, wamuna mwokwende majunda, Maloua muluma wa mukaba, mutu wa mbulana wa kubileja wadu walwa. Wabilayi wa kufukamenje, wakwambulisha bukwa bisamba, naitu mutu ayipanda, Fondation Maloua chisumu cha kwendele bwe. Maloua kaimwima na wambulisha bantu, wambulisha batoka ni bafika, wambulisha bapela ni babanji, wambulisha bana bashia ni bakamba. Waguliza kamaye, mwana wa Cléophas mwande mwangala ni ngandu. Maloua wa mamu gatuye, batumba mwindile kwetwe. Agama kwetu bena motu batu bajisanga, bima na kuchengungu bakwile jitunge. Wajuwe akabe ya bantumba, pense ngaji kutenda mwanetu. Fondation Maloua mwene meje, muluma wa mpolondo waguliza kamaye, wakututumushinga bubukwa bisamba. Mwene chanja chanji paka cheye, chikwate mukumbika chitu chapanga ngole. Juga banshi muluma jikanda, mulonge tulasi mufunja mikani. Maloua akatuma tunga bwendeni, muluma kwele mayumi bakwele nshingwe. Chiwampa chinyi mulumanyame, mwana wakuliza ngita bakwe, ujimulale nungu bakwe nango. Juga banshi muluma jitani, tatwe ila mwani. Maloua teleje ngumayai, chilogwe ila mwani. Chiwampa chinyi mulumanyama, tatwe ila mwani. Zambia kulame mulumanyama, akwelele bijimu ningondo tatu. Zambia kufuma tuku ningondwe, kanyaga musebele, kakaleja banene mokulwa tabila, wakulize ila mwani.
mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe ila mwazi mwana wa ngandu teleje ngumayai wangulise ila mwazi maluwe mweze manene mujitunga mwibaka tulaso kumwanda bene jani opitale minene tambwa banse na shugulisa tambwa banse maluwe mwibaka tulasa bene jani umujima yimba kwijile tatwe kananga malandi kwa palubweba mwana jitumba kwijile tatwe chikoba chama sama kwa palubweba raitu mutwa yipanda fondasyo maluwa chisumu cha kwendele bwe makama kwetu bene moto batu badisanga biba na kuchengungu bakwile jitunge amuwa yo mayabile boya kujile lelu nyinu leji chilobo chakwe maluwa omwanda mwangala ningandwe betre maluwa gatuyakwe tatanye yo ulelu watulasi mufunjanika tatanye yo wana wagulisa kamai tatanye yo bashama gani munene mwanojele tatanye yo kujila kwa prese wabantumba tatanye yo maluwa jibu jamto kujiyo bakulu bakamba kwetune mwana mutekete utuwo mbangu mabantu bakola balukusha onda somaluwa watu wabasanga bakole bakulu onda somaluwe watu wabasanga bakole bakulu onda somaluwa watu wabasanga bakole bakulu bakamba kwetune katende watumbile mwenu mwabaluvile mujiji yoyo ushimbayini kananga uchigaba majagaye bene kulwiza majagaye kumputu majagaye ona soma luwa majagaye uchisenze majagaye ukalenga chinsanga mukulu mukwate moponyi mukwate chombe chongwa mwa chongwa mwa kujima weja zambe bwa kutuweje mubuloba bulaya bana kwangu lwa tukwatanga naye kuchanze twika naye mubobu mwa oize wa mukongo metre maluwa chilobo chakwete metre maluwa chilobo Empire Luba Prince Kabayo Bantumba chomba cha bululu wati Kasai bakadi bamba bakushada kubundu nokuva mujimu FM TV. Oui, bonjour papa journaliste. Awa tozali na avenue Potopoto tout justement na direction ya Ngwele awa na Kingabona C na frontière na Libongo Ngwele. Papa inondation oh, vraiment en tout cas Nzambe vraiment ayoka biso mawa. Awa pena to ebite mo kontina biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi soka zo mona bakao tozana ngo plus de 1000 palais zana mai na kati banda ko awa bana ya mike na biso ba mikolo to telengani bisika okende ezali te mai oyo e débordé inondation oyo bandi banda ko banda mbanda kuna fleuve awa e varié mai ekoti na esika tozanga na o soto kitina se kuna kote babengi na Idi Amingi na se kuna kote ya di fleuve kuna na se na bumba bazindi makasi na biso nyonso awa tozinda banda 11e mois avant décembre jusqu'alors mai ezo mataka mai ezo kitate souffrance oyo to sengi na mokonzi na biso Félix Antoine Tshilombo abundela biso asala quelque chose pona ba vie na biso oyo na batu nyonso to vivre tala ba position to wana ngo biso na bino to ali kolwa mai to vivre ndeni to lala ndeni to rolia ndenge nini vice-gouverneur na biso a soutenir biso na Libongo oyo ayebi kete biso bana quartier do sala musala na Libongo awa metala mai nde bebisi biso boy vice-gouverneur ya watala biso ndenge nini azape na makambo ebele banda oleka ya propagande ya campagne otule ka chef de l'état. Alors na minute to sengi na bino bakonjo basimbi mboka oyo to sengi na Augustin Kabuya secrétaire général biso bana na yo ndenge tozo kemba il faut ça le loko moko tala banda ko nyonso ndeza ko inonde eza na kati ya mai tala camion yango tala
kechi yango wana emelami na mai na nsima na nga atala kechi yango wana bana baoke classe ndenge nini babiki ete retour ya école ezali le 15 bapusi yango parce que bamai oyo eza toujours inonde na degré moko ya mabe makasi tokovivre ndeni bato bazwi biloko nyonso ya ndako batie likolo batole tokomi lokwa bafazer. En tout cas vraiment esengaka ye moko numéro 1 ayeba kodéfendre biso awa tozali na veni poto na se tout justement na entrée ya ngwele ka awa yango moko te so tokitino kuna na se boyokoyoka somo ma esimbi bato atire ya bapale ya bato de bato bazaka na ba 1 niveau 2 niveau nde baza kovivre un peu quand même bien mais bazokota mpe kaka na bwatu bazobima mpe kaka na bwatu. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye Maître Maloua bili totombeli longonia yo netete ya malili ya ba Congolais kasungaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo Fondation Maloua espoir na Congolais Maître Congolais boya tosima na maboko na Fondation Maloua totonga mboka na biso Maître Maloua bili mwana ya Congo Président fondateur ya Fondation Maloua Coordonnateur national Tous pour le Congo Mwana mboka azwi likanisi ya malamu Pona kosalisa Ekosunga bana Congo Moninga malamu Ayebanaka na tangwa pasi ya lelo tomoninga miswe Fondation Maloua mosungi ya bana Congo Maître Maloua azalika bonzamba pesi na RDC azosala misala ezomonana tosangisa maboko Fondation ekende liboso. Le leader incontournable de Louisa, Maître Cléophas Maloua Bili. Fondation Maloua mkubwa wa mugini baba mwenye anajua kabula Fondation Maloua tena anajua kuikala na batu beto sadisa ndi betu bwelandi maboko beto zituswa kintwaji na beto Ambassadeur de la paix du Kasaï central. beno wangu tuwetu chilobwe wabilaye mugana magwingile tatwe unumanyama mujimayi magwingile kwetwe ai ekoteli biso ntina bandaku tozata na esika kofanda te tolobaka boye likolo nani nzambe na se ya mokili nani leta me toyebi te leta yango soki aza mpe toyebi te tokomi kolala na babwatu boye na bamai boye na bana tozanga mwaye kutu akoloba leta ye moko azwela biso solution soki alobi tokufa tokufi aye kaka kokundaka bibembe na ngwele yawo mpo toza siso esika akende te toza mpe na bafamille toloba lelo toke na bafamille bakomi kozwa bandako ya mike abindako na ngai ezaka ngai na bana na ngai na mobali na ngai ebonta ngai na kokende kuna na memi yanga bana charge nyonso naketiela famille bakoyambanga bakoyamba te moto akoyambanga par na se leta azwela biso solution toza na libongo ya ngwele kote ya frontière tala na bandako ya bapolisier nini limete toza na limete soki oke boye obima boye obimi fleuve ntango obimi fleuve oke boye obimi cité du fleuve ozomona tala na bapolisier na biso bakimi batiki biso ka boye oyo eza frontière soki ke lelo bato mabe bakoteli biso so baboma biso biso tolala libanda tolala na babwatu toza na esika kofanda te toza na esika kolala te bato baye kozwa biso bakombo oyo leta moto atindi bakombo tokomisi bakombo ngo tomoni mpe solution kaka eza te bino mpe boye tokomona mpe solution te toyebi te soki epa bino bo ndenge tolobi kaka likolo nzambe na sa mokili leta bino ndenge bolobi ke boza bato ya leta leta tuveli biso ka solution. Bonjour ndeko. Bonjour yaya. Awa toza na eyala na se na Kingabwa na quartier Kingabwa avenue précisément na avenue Abajekoko donc na se
toya to kuti mo zindia mai koti ma loko nini ro lancer le rôle message na bonjour papa nden toza boya tozo souffrir. Ça fait déjà plus d'un mois et demi avant ma fête. Tozo souffrir salité, mai eza infecté, eza très sale. Banyama bazo bima, ngubuna bangando, donc toza wana insécurité. Moyen ezate, banyoka ndako eza ya kozinda, biloko baby, to ebite soki tokoki ko sala ndenge nini. El sika kola les ate biloko baby batu ba baby non zoto nyo surtout so talingande naza wana taka boete mpela nde salinga boye donc ngai naza nanga boete pela nde salinga boye donc mayo ndenge za boye e kotinda kunyo surtout nde na boya naza likolo ya mai nde bomona naza likolo ya mai eza plus de 2 mètres na profondeur ya avenue oyo toza likolo banda kunyo surtout ezindi nyonso tout donc eloko moko na osenga bakonzi bota la condition ba citoyen congolais ba o vivre nango population tozo vivre na condition oyo ça fait plus de 2 mois. Donc to fete boy nde bo mona bo to fete boy ata mutu ata mokote soutien te eloko ata mokote salemi situation oyo bandelaka chaque année na décembre situation oyo eza chaque année na décembre donc makambo oyo eyaka kaka boye mutu asalaka mutu donc eloko ata moko esalema te donc to souffraka boye ti eke esili to kufelaka kana mayoyo to belaka na mayoyo to bebaka banzoto kana mayo donc tozaka na lisungiti mujimayimba kwinjile kwete wabilaye matugenda batubalugila kwamwe waguliza kamaye bajibamba kwetu chilobo chikale mwene wamune mwokwende majunda maluwa muluma wa mukaba mutu wa mpolone wakubileja waluwalwa wabilayi wakufuka menje wakwambulishe bukwa bisamba baitu mutu ayipanda onaso maluwa chisumbu chakwendele bwe maluwa kayimwimane wambulishe batoka ni bafrika wambulishe bapela ni babanji wambulishe bana bashiya ni bakamba waguliza kamaye mwana wakila fasi mwande mwangala nengandu maluwa wa mamu gatuye batumba bwinjile kwetwe agama kwetu bena moto batu bajisanga bimana kuchengungu bakwile jitunge wajuwe akabe ya bantumba prense ngaji kutenda mwanetu ponda soma luwa mwene menje muluma wampolonde wakuliza kamaye wakututumushina bubukwa bisamba mwene chanja chanjivaga cheye chikwate mukumbi kachitu chapanga ngole juka panshi muluma jikanda ulonge tulasi mufunja mikani maluwa akatumatunga bwendeni muluma kwele mayumi bakwele nshingwe chiwampa chinyi muluma nyambe mwana wakuliza ngita bakwe ujimulale nungu bakwelango chuka panshi muluma ditani tatwe ila mwani maluwa teleje ngumeyayi chilokwe ila mwani chiwampa chinyi muluma nyama tatwe ila mwani maloba nange zaboye gouvernement a soutenir biso na moyene mantozomona awa bamai donc ekomi na bandako bato bamaladi awa mwa eza te kobela epai basali te ekomi koya awa mwa eza te donc awa l'état donc gouvernement a soutenir biso na boyene tokomi boye mwa eza te chaque année fin d'année tobimaka tokendaka tobimaka tozozonga donc tolembi donc botya biso maboko bakonzi ya likolo botya biso pena maboko ya ndenge tozala awa toza na ngwele na commune ya Limete na quartier Kingabwa poto
Bon, na ba konzi to senga bazo ba disposition pour na ba sunga biso. Ba sala biso na le carnivore oyo ko permettre que et dégagera mai poto za libre. Et puis to senga sous pa ba konzi au moni poto oyo. Ya Maroc, et ça que le moment fallait ça à 10 ans. Mais c'est où militaire la position dans les zadi za mabi. Donc les autres que koye aux danger. Quand on senga na ba konzi vraiment ba meka raisonner biso batala biso nanu. Ba la biso soin vraiment. Pour ba maya boye na to mona ngote ozomona mai zo ya les jours je tala ku ba pompe ndenge zawana ba pompe no se zindi wana pompe za wana ezati zindi vraiment gouvernement ba tala biso nanu ba ko soutenir biso atana ma ba moustiquaire ba ni ngungi ya osakana te a onde to zabu donc zo vivre na ndenge moko mabe ba mai ekoti te na kati ya bandaku libanda mai ndenge na ya ku na zande likola dal. Heureusement, toilette nangana sala idala mulai yango mwana to telemia etikali tirando mukuse ya mukie kala te to bina ba itandenge zo kende boy c'est que to perdre vraiment gouvernement ko raisonner biso a soutenir biso pour etandeza munene koto nyonso so botamboli bomona ke bato bazaka ya ozinda mais yango pezo telemate zo ya kaka zo continuer zo ya donde to aliawa ba calcul ndenge to sala ki tout est tombé. Totikisiko mukana nzambe eko kisama. Manyama tatwe ila mwaji Zambia kula me manyama akwelele biji muningondo tatu Zambia kupuma tuku ningondo kanya ka musebele kakaleja banene mokulwa tabila wakulwise ila mwaji Mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe ila mwaji Mwana wangandu teleje ngumayai wangulise ila mwaji Malu mweze manene mujitunga Mwibaka tulaso kumwanda bene jai Opitale minene tambwa banse Nashugulisa tambwa banse Malu wa mwibaka tulasa bene jai Kumujima imba kwijile tatwe Kananga malandi kwa paluweba Mwana jitumba kwijile tatwe Chikoba chama samba kwa paluweba Ipanda fondation maluwa chisumu cha kwendele we Akamba kwetu bene moto batu balisanga Bibana kuchengungu bakwele jitunge Amuwa yo Umayabi lobo ya kujile Elu nyinu leji chilobo cha kwe Maluwa omwande mwangala ningandwe Betre maluwa Merci papa Komona nga Meselomingo Elozi Kakala Atozana Kingabwa limité Oya aveni e ala Oui. Côté Angolais, côté AC. En tout cas, to zindi awa, to zindi, eza pela et ya chaque année. En tout cas, phénomène où tout le monde est aussi gros. Tout le monde est aussi gros, le maï est débordé. Netinga awa et pas na biso tout le monde maï au lele. Notamment on a 86, na mon maï au AT. Les phénomènes naturellement est débordé. Autre chose c'est pas kondi. So ba ko sunga biso na ba kisa ngungi biso ba toza la koto et ko sala pe moi bien. Mais ba kondi, ils a faute ya ba kondi pété ba ko sala barrage pour na mai te pour nzambe ne mto atina mai. Ils a raso ba ko sunga biso ba bito ba tikali koto to souffrir na ba kisa ngungi nde ko sala bien. Mais mai ndé débordé ma kati no moni population et kimi koto. Ils a ba commune ebele za ka kinga bote limité te ba commune ebele pe ne mai oé. Bon, ba insectes nde bazo menacer mais ba nyoka to moni nanu te to ko ba lokuta te to moni te to zo yoka mais to moni te mais pona ba insectes nde po mai o ba bikoto ba salité za makasi nde zo déranger population koto nde ya mwana papa. Ah merci papa. Bonjour papa. Comme na maman ngande boya Ortega Kazadi. Tozali awa na quartier na commune limité na quartier Kingabwa avenue Mbe de numéro 6. Toyebisi bakonzi batalela biso likambo awa banda tofana na kati ya Kingabwa awa totika komona pela ya boetie pela oyo bayebisi biso eza ya pela ya 1961 mais pela toyebi ke na ba janvier pele kenda ti lelo le 8 pele zo kende te ba tozolala na libanda tozolala likola ba tol chaque jour papa de biloko ebebi biso ndenge eza awa
tokolala esu wapi pele ezoya kaka tala ndenge ezali tala boye bamapango bato nyonso bakimikimi tobayepela oyo bamama biso bakomobela batension likolo ya pele bakonja mboka Fati tovotaki yo tala boye eloko moto ezodisa biso cité du fleuve tolobi papa Fati buka cité du fleuve wana soko buki yango te papa tokokufa kaka nyama bazomenase biso na bangando bakomobima na bangubu na banini tobayepela o na bangungi papa Fati zwela biso bamusikeri tobanda kolana ngo tokolana ngo liko amai tala bangungi ebele tande tokondi ko bapela mama boyo kabaso baloso na bamadeso na bona ne to fete bien te papa Oui, bonjour. Comme on a maman Bijou. Maman Bijou, à tous allés. Ah, toi, on a commune limitée, quartier Kingabois. Avenue, toi, on a Mbé, na Yala. En fait, message n'a d'abord aux clés. Na lingi d'abord na yeba source ya mai o esike zo wuta ti lelo. Tozo ba source esika mai o ezo wuta te. Toyebi année passée 2019 to zinda mais inondation to zinda oyo il est tellement mingi. Tozo yeba te source nango ezo wuta wapi ezo banda wapi. Oudou eza cité du fleuve muto ça ezo refoulé mai ou comment parce que cité du fleuve batongango likolo ya mai non que oeza ebale eza na sima na biso awa tango mai ezo uta boye ezo uta bakingasani ezo uta ba Congo mai faut ezala na nzela oeza ke ezo kita ezo kende mbala moko na fleuve mais bazo cité du fleuve batongela biso ngo na fleuve likolo ya fleuve malgré tout ozindaka malgré tout pelango toyokaka eyaka mais eskomaka ya ba niveau ote esukaka ya bilanga to fetaka bien au moins napenda que ye nango esuki na bilanga botele mbotali yango pendenge ezali mais oyo to yebite papa bakonza mboko papa mona ke classe ndeni to ana to vivre na kati ya mai est-ce que déjà ese salama mutuni na vivre na kati ya mai to yebika nyama nde muta vivre na mai mbisi nda vivre na mai jamais batu o nzamba keli to ana mokito to vivre na kati ya mai nanu na mona te pe salama non te peut-être na mokila lelo na esalama te na yokate ata na tanga ba mama na biso bakoko na biso na yokate na yoki yango kaka na jeunesse na biso oyo mbisi nda vivre na mai mbisa vivre na mai jamais bakoko vivre na mai bana bazonga classe comment to kanga na bandako lokwa banyama mais toza batu mai esali 4 mois mai to baka 4 mois to ke 5 mois siko to vivre comment tolala na pasi tolia na pasi bangungi bandaku ezinzi moye kutu koloba ezate eloko nga na osenga gouvernement e ya nanu boye bango batala kaka ba intérêt peut-être ya bana na bango ya bango moko batala pe intérêt ya biso ba peuple parce que biso to vota ka bango batala intérêt na biso soki biso to voter bango te ba place bango baza ba ozala te sikotongo yo oyoki peuple na yo moko place bo azo souffrir. Pourquoi pas qu'on rigole pe oya okita nanu otala nanu comment des peuples so vivre to vota ki bango bakena na parlement bakena sa bakena la ba pongi biso batutina mino na parlement faut bolobela biso bino de faut bolobela ka biso jamais to roki kota na parlement biso moto loba non peuple nini peuple akoki ko vivre ndenge ni na boye inondation ya boye to yebi na ba étranger so ke loko boye ye gouvernement ataka makambo en table alukeli bango solution ana place so ke ndaka kotia ka batu kolia bazo ya kotika ba kisi et tout parce que o eza maladie to vivre na kati ya maladie parce que awa bana bazo kufa maladie ezali na sika o salité zo kende te zo vendre sika moko ngapo na ngana sengi
papa Kisekedi Mokonza Mboka, je m'excuse vraiment, papa, pardon, naza mwana lokwa bana nyonso parce que boti bana ngape naza âge moko na bana na yo. Boy yaka nanu papa, kovana na ndaku te, yaka nanu tala nanu peuple na yo comment bazo vivre. Pe quartier otoza, lina commune otoza eza quartier sika nani na biso ya mboka, vice gouverneur avandaka. Mais ata mukolo moko te to mona aya a. Eza même quartier otoza, avenue otoza, avenue ya lisika oya koleli ya botami, mais ata mukolo te sa ya ayebake comment batu nanga koto ba vivre ndenge ni ayate. Papa na toza pour ça ya solution. To ko vivre boete. O to vivre en enfer. Mbote papa. Oh, mbote papa na ngai. Yo mo simba. Nazali secrétaire mabele oyo. Tozali na commune Limete, quartier Kingabwa, ming na localité Bale Congo. Nazali secrétaire ya localité e Bale Congo. Mingi na sengi na président na biso Fati Beton a s'occuper na population ndenge baza inondé abosa na bango te atama esili ekei atindela bango ne fiske eloko ekoko sepelisa population par rapport à inondation. Zaya solo diki wana mingi ezali ba pêcher mtu bazo bebisa kama makambo koto. Soki vraiment mingi ba konzi balandeli makambo wana vraiment bapela boya lisusu. Zaya solo vraiment. Wana vraiment zaya solo. Le message na yo vraiment phare ezani. Nazali ko lancer na bakonzi. Fati Beton, gouverneur, surtout vice-gouverneur, o eza mabele na ye. Ameka kotala malisu na ye na mabelo na ye o yazai. Ameka kotala malisu na ye na mabelo ya vandi. Chaque année mai yaka. Mingi chaque année mai yaka. Quartier Kingabwa, localité et Bale Congo. Vraiment population bazali kolele ba raisonner bango. Ne fils que ceux qui m'a ekei ata ba mysticaire moi ba biloko ya pela ba ministre batindaka ba me ko raisonner bango ba ne fils que OK ba ko sepela moi ezate si tungungi population baza ko se déranger na ngungi makasi surtout ba mysticaire ezanga ba raisonner ma bango. Bakulu bakamba kwetu ne mwana mutekete